part nazo pambola bomoko ya mboka mingi na moni penza etalisi penda eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka ya wana biso bomoko ya mboka oyo na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango Mokia mikano bandeko ya Union Européenne bazweli bakonzi mosusu ya Congo démocratique au bazali na kati ya gouvernement bazali ko kamba mboka pona Gabriel Mokia omoni ya ndenge nini bazana raison de kopesa ba sanction na bakonzi ya Congo osote likambo ya kura bato tokokoma kuna Gabriel Mokia ngongezali merci omoni sanction bazweli banani ba congolais bango nyonso wana bazwi ba sanction kote banza ba congolais eza mabe. Mais nazo tuna na ba pays ba communauté internationale. Eza mabete ba sanction. Biso to ba sanctionner, biso to keneke prison. Mais ba pays limitrophe ezo yiba wa pe ezo boma bato ebomi 12 millions de Congolais. Sanctionner ni ba pesa ba. Olongolo banene parce que Congo démocratique est faible, yango comme kozoka ba sanction kili Gabriel Mokia. Babomi Rwanda, Uganda, Tanzanie, Angola, tout ça babomi 12 millions de Congolais et Congolais. Bazo les bazo kata bango sanction zakate. Mais ba fabriquer bango moko baza ba fabricateur la makampo ba osaka ba exploitation na Congo. Siko ba ko sanctionner ba ko de c'est-à-dire ba konzela biso baza la valeur te. Peuple na biso eza na valeur te. La communauté internationale a la même mise que si un Congolais sali mali comme moko bo sanctionner. Mais ceux qui ba ko boma Congolais ouais, les infractions na ba pays voisin. Bon. Donc nani oyo moi no leki na biso asenyo nani Corneille Nanga asala makambo ebele toke na ba élection biso peuple sanctionné bato surtout ba gérer Congo biso to récupérer Congo oni a ko respecter biso récupérer Congo ceux qui boko sala pe malamu te boko banda ko réprimer bato ba sala ko pour ça bango librement Gabriel Mokia bitumbe ko yaka kozala ko douter na ngaite ko douter na ngaite lokwa bato a Facebook na douter na awa ezali émission na zoloba ba mikondutu bazola tozali en direct awa eza makambo a Facebook te Facebook obombani ozo finga bato mais yaka bato vana biso le sacrifié de la République okangi obomi oto ndo salo sali mais je vais dire de vérité na zo ebisa yo toza en direct loko les a Facebook te tikanga na yebisa bango po tozali ba kokera po peuple a voté lisusu bango mokolo moko te omoni ba télévision so zoami na ndenge ya dictature et comme kokumisa bato oyo ba échoué mais c'est l'occasion que Mokia a gagné bato yo militant nyonso ya n'importe quel parti politique ceux qui bo salinga confiance na ekoluka mbongo te toko gagner ba pays limitrophe nyonso mobutu azaki yemoko ata tangilanga pays ni bano sakana Zambia nekaka moko amonaka ba avion mobutu survoler ko beta pour un petit problème c'est Mokia bino bozo ko lela ka na moni ba congolais bo panzani partout dans le monde bozo douter na biso mutu tuza sur place mais biso ne mutu tuzo vivre makambo oyo bino bozo lela bozo kima bato nyonso bakimi oh président de la République aza méchant oh biso to bombani ngana biso yaka na aéroport ngana kwa ko zoti na aéroport soko lo baka na radio kuna soko lo baka babenga ngoni ba journaliste mo ba koma osala makambo ya ba internet hein bolo ba kuna bofinga ka mais soko ye bisanga moko yana ya tine na aéroport na ozwa yo siko na wana na télévision tuna bo yo o kritika ki kabilo kritika etel bo siko yo ya nana okanga la kisa maele na yo oye kola kelo boni na poto to luka bato lokola muninga na biso chibaraza wana chibala oyo ayebi boye premier ministre China no botome il faut ajouter mekape bango mais ndike to vandi boye vraiment na mboka kaka batembe kaka kofinga wana epesi biso malédiction mboka ezokende kofinga wana pe Gabriel Mokia maye balenga na kapamba te mosusu uta kalikolo ya pasi we lekile na katikati ya mboka comme si bakana kadasa kwa nyoka finga ba autorité yoko finga ngana sina gérer rien na ngai moko na za na pasi po oya nga pe nazolela po ya ngai
mais nazo lingande peuple to bunda to boto la po biso moko to situation to zongi sa esprit ya Lumumba, esprit ya Mobutu, esprit ya Kasavu, Congo ya biso. Omoni na sima ya primature wana, omoni terrain mo eza na sima côté ya fleuve. Bato balala wana ti tongo. Indépendance, chacha to gagner. Au table ronde. Lelo to koyeba su makama indépendance chacha. Lelo to ba papa Lumumba pour no senga indépendance. Il fallait ba belge ba continuer ko recoloniser ça. Parce que moto kotika na mundu ki papa bomi. Bosalika Costa. Na Beni presque partout. Bato ba bomi village mobile bazui bilongi mususu ya sikekoti to yebi bangote. Otune na lingala ebite. Hata Swahili na yazolo bazaka Swahili moko ya mindondo ya bakote ya ngamo. Mais siko biso na bino to senga ki indépendance poni. Bien que biso zaki muke na biso kende mama na ngamo ko azo fêter indépendance na Bumba na 1960 musala ngao ko kanga yana lokolo. Na simbi puta na yana kanga ba mwana tika ngana na fêter. Mais maman nanga akende paix à son âme akende soka alamuki atali koma to koma sikoyo eloko ya fetaka wana na Bumba ako regretter Gabriel Mokia likambetali molili kozanga lotiliki électricité comme ko poser problème na lobaki ngone bandeli masolo yo ndenge zere koleka bato kolanda biso bazali ya kotanga penza pambate bisike bele na Kinshasa courant ezalité courant ekoma lokola bokilo bakuta na kana mikolo nyonso te lelo bomonani après 2 jours bokomona na te bokomona na jeudi vendredi na samedi kimi ozieli lundi courant na Congo ekoma nango ndenge wana nini tokoki kosala Gabriel Mokia po tozwa ta courant ndenge zraka na bane 80 lecture ya MDeko na président na bango ezabo ce n'est pas que yo okuti mboka bato nyonso yo kuti baza mabe faut ko benga na bango il faut sala makamono ya sika makamono ya sika ko réussir comme ko réussir te banda Laurent Désiré Kabila bakutaka mokolo afdel kotaka bakuta na omoni soko bimi na parquet est-ce que batongi immeuble intelligence omoni ngana bano vanda siko sima kuna côté à avenue Roi Baudouin ba mwinde zopera na yeko mwinde ya jaune wana ba opera ngala temaka mo ropo wana est-ce que batongi immeuble wana afdel le koti na butu ba bomi jina mayele nde bato ba benga na téléphone zonga na ndako ba uto boma jina mayele mais na temaka wana kurabebo nga biso zaya makambo kurate na bureau na ngaso ikure ke no 3 minutes. Mais si na salle so combien d'années na zakana kurate na bureau siko raison ezake ibaleze ya kokauka mwa mingi raison ezanini dere bakoti ndenge na biso ko liboso bakoti eloko liboso kolongola bato tu bazaki na SNEL o Mobutu bachaki bato amayele balongoli bango batie bakita ta mwasi ki papa leke ki mutasimbaki ba cartouche bato wana tu bakoti bazotuna iko nini borne iko nini ba kumola kisa si le chat de bataille de okomi koluka kosomba munduki iko masa muzuri ba ebi atatina amasi wana te bango wana bazuba posa ba directeur ya mikonzi ndenge na ndenge ya SNEL eleka combien de temps guerre ba Rwanda ba ko beta masasi kuna na inga babuki bazubi yoko ba demota kwekenda bayebaki valeur ya musalo Mobutu asalaki te tokomi kureke lelo ekelobi bango moko bayena ba phrase na bango babi délestage. Je n'ai jamais entendu ce mot là délestage banda na vivre na Congo. Délestage bandi lelo bozwa ba mindondo banditi bato nyonso ya mayelo bazaki ya Mobutu bakufa bakenda balongola bango misala bamusu ba voyager batondi ebele na libanda bakenda na bango batiki inga ndengwa et comme siko fabrication ba turbine wana ezaki 14 soika 3 ou 5 ou combien salaka au moins siko na répondre na docteur Sonji to ça une émission le cas ezaki moto kabiliste azolo Mobutu il avait une politique de prestige n'a limité. Il a construit une gare avec 1700 MW alors que Mboko
ekokaki kozwa yango te parce que excusez-moi 1700 mégawatts il y avait pas tellement des entreprises pour consommer ça. Si on a besoin de plus que mégawatts parce que donc docteur Songe aussi sa classe au bali mwasi bozaka bino mbali na mwasi mozumbongo robina tongandako otoyika chambre moko na salon non chambre mbale na salon 1700 mégawatts. Après moi ça aide ko sagane pa na moi ça vous pompe le ban pan 10 ban bon okubanola ça ba mutuka na chambre moko na. C'est ça. Motoyamayela monaka musika. Motoyamayela monaka musika, c'est ça Mobutu. Ache wana bito ko bakisa lisusu mususu po mboka eza mobulu omonde amemaki kura ko pesa hakuna na Katanga. Katanga eza éclairé. Matiki Équateur na Muindo na Bandundu. Soki asala kango ebele ache na Équateur, ache na Kindu, ache presque partout. Congo ko tambola na butu partout. Sikoyo est-ce que docteur Sonja Kolo Basu lelo soko zuye tunaye moka tunyo keso yoko lo basu 1700 mégawatts oyos olaka mbule zo beta tuzanga na débat contradictoire azo ganga j'ai un livre je vais te donner maintenant moi siko où c'est tout so Mobutu est autour docteur Sonja besoin mayele ko ganga mais les 1700 mégawatts tu trouves ça comme un prestige aujourd'hui nous sommes avec le courant tala bilobelo biso to lobaka ba media eyaka ko kanga biso lelo yo nga na biro na ngai to kabwani na kendeke kuna ka par hasard ba après midi pour courant ezalité siko nazwa ordinateur ya musala na yana ngo evanda na ngona mesa wana neti banda tongo ti siko pe kureza na ndako yaki siko ka na butu lele ka na ekba eke nango na biro pe kuna moete na comment travailler na mwinda moko boye ngai mokia na sali bureau na ngai kitoko conférence nationale mobimba na landa ngo na bureau na ngai pendant 7 ans courage okendete conférence nationale souveraine ba événement nyonso tu ya makasi la landa na bureau na ngai mais lelo bureau na ngai tokomo kabwana na kufite tokomo kabwana na bureau na kendeke kuna soki na lingi po na bi na ke ko affronter molili obenga mokonzi olokuta bazongisi soki na bengi babengi bazongisi muke mo ba ekei nabi nazo komela ministre mokanda na osa eloko bozongisi ranga musu na bido tala mo SNL zongisa nga kuraka sikoya madame a chauffeurenga eloko boatati ba de passenga lamba soki si nazo ebisa bino bokati effectivement ba pesinga 30 minutes et pas na 30 minutes après bakati na komela rangati l'air coureur ati y a pas de problème et ba repasser là-bas vite course contre la montre après bakanga mais le chef de l'État lui-même on lui repasse ses vêtements sans problème on lui repasse avec l'électricité on chauffe sa nourriture avec l'électricité mais à tout nanga sikoyo kokera na bango mokomsu na zui pondu na losuka ndenge wana na le po moya kolambela meta te o kaka wana pesa kaka na dia na malili pe le cola est comme le cola malade misai na nzoto il faut pas ko gangela moi si ko gangela mwana ozana mutu ko gangela te kaka ngai moko mais yo pe luka mozo pouvoir pour bon ça yango anande zéro réponse alors neti na yao et pas nanga coureza te na bureau pe coureza te donc étage wana et comment presque quoi abandonné parce que coura pesa la kate mais place bandumba babinaka ba mikozi bango bayaka kozo bandumba wana coura bebo titongo ti 8h bazo bunda même na balabala bandumba coureza nao bache ba étranger ba élection système kotia ba télévision na bar ya minene wana batondi lokola match ndenge balobaka monde à l'envers sikoyo bato bazo gérer boye bozo su mandat bo pesa ka bango mais ils ont des riwati mokia Gabriel mokia tozo kende na ngonga na biso poto koma na suka maso na biso télévision ezala kalikambo ya tango lelo oyo tokoma na likambo ya insécurité ye penza makasi na kati ya mboka tozali penza ko sosolote tokosuka na yango ndenge nini insécurité na Kinshasa insécurité na Kasai centre na Kasai insécurité na est kuna kuto tika na yo lelo pe na Équateur na Mbandaka ndenge moko
tokusuka epai wapi na bozangi bonkenge oyo koteli biso makasi na kati ya mboka kaka. Natalaka match moko. Est-ce que ça l'état azokoka lisusu te ko sécuriser bai Congo nde yango tokomona makambo ya boye. Les de pouvoir yango. Mais na ko développer yango mingi te po bakande zananda kote. Natalaka match moko na télévision par hasard. Équipe wana na poto ezo beta mais l'autre côté. Entraîneur, comment on voit que les banines, tout ça, a joué des joueurs à côté de Kokotaka à côté de Tchebi, poum, Moninga n'est pas Tchebi, poum, va gagner 4-0. Il faut qu'il y ait un changement. Les îles de pouvoir, s'il n'y a pas un changement, c'est la disparition d'un pays. Comment un peuple quoi, nomade quoi, envahir les bisous, avoir six bisous tout dans le Koboma, Batika la Congo, qui ça. Nzembo ya Frako ate yebi, bango ba yebi yango. Iko nini, iko nzembo ya Frako, Frako iko nani. Bato wana o bakoya. L'usure de pouvoir, quand on a géré, il faut abandonner. Dès qu'on mange, au monde du Boumouna et Vimbi, il faut tika. Tant que changement cause à la terre, biso to cause à la ba difficulté. Motoro ko anga kutu ba ina anga mabe na cause na mbongo te. Mbongo na nga yango. Mais pour nazo yango. Ouais, on a signé le dossier à Mokia. Et comme on a Kamata Franga, Mokia a salaba drapeau, il peut en crier Kabila Naenda. Voilà, et il donne toujours l'impression, c'est le monde à l'envers. Kabila Naenda apana. Et Kabila Naenda, beaucoup de Barbi que Kabila Naenda il s'appelle Congo. Il faut qu'il y ait un changement dans Zongeli au secours. S'il n'y a pas de changement dans un pays, mais dans un pays, c'est exemple beaucoup François Hollande pour à la présidente de la France. Oh! Hein? Ce comme la France, la structure tout a bien allé. Motutu a le français, Motutu a Zamayele. Mais bato a Mayele, même il balinga makamoza à la candidat na députation à la beauté, bango tout peut éviter kango bazar makamona ba osal. Mais à Monique élection boué. Ami Bendi. Mazaki a na mandamo quoi ça. Mais ici chez nous, je reste. Nalobika a un poste à président de la République, ma poste et tout. Moi, je suis ministre. Quand je trouve que je n'arrive pas à convaincre à faire ce travail mieux, le cola, oh, je démissionne tout le camoto, ça cause ça la mienne. Ba joueur wana ba remplacer ba check 4 spectateur ba olobake Gabriel Mukasoro ba bongo pona na komi wana te une façon ko komi aux affaires mais na lobe ba sala ka ba gouvernement wa ba benga kangai oso mona na lobake na kota gouvernement l'envie j'en ai pas, la haine j'en ai pas, chercher à avoir plus que les autres j'en ai pas. J'aime travailler correctement. Mais c'est ceux-là qui gèrent, qui ne comprennent pas la constance de moi qui a pu éviter que moi qui a azamoto. Ngana outi na ebiso na outi dans les affaires, monde des affaires. Na monde des affaires aba café biso to eba kite okoko ibate okoko samoto te. Mais siko lo coûté comment moyibi comment donc ozo mo ozo traiter la moto ngazaka moyibi. Ata lati costume azamu kozimi azaka moyibi. Lui azala mwa basodana ya utindaka aza ministre alika di ye alinga aso majipi po mwasi na moko azaka na matete ale kawana azaka mwasi na azaka na lemba ale kawana amona qu'est-ce que j'ai à voir, moi aussi j'ai une femme, qu'est-ce que j'ai à voir avec ta femme, donc au signer document na ngate parce que au kalisi mwasi nonga na oleka kuda na ebiye ndeba ministre pour le président de la République yemoko pe alinga ko fungula misote ou il est complice ou quoi. Parce que comment un ministre qui ne paye pas les gens, mais lui-même il est dans l'opulence, il est président de la République, il est complice. Vous autres travaillez dans l'indemnité. Ça c'est pour la suite. Comment il est président de la République? Vous avez l'argent et vous gérez une population pauvre. La production c'est pour vous-même, c'est pas pour la population. Taux à dollars, vous avez sabat. Yango wana penda de tenia so kama so na biso Gabriel Mokia. Vous avez ça makambo ezangitina. Un père de famille a sombi 100 dako, a botiba na 20. C'était un beau père de famille. A pesiba na bandako,
asa ata bana bakozwa misala mais mwana aza na eloko ya libandela. C'est-à-dire que c'était un bon père de famille azwaki alingaki ezala ye moko te po yebiki na kotika me natikeli bana nanga makambo ya bien mais yo oza chef de l'état ozwi yo moko mais peuple soki oza te otikeli bango mabulu otikeli bango mwinda te donc peuple bandelaka na zéro. Les gens doivent apprendre à démissionner à partir na motema nazolo bango na motema mabete même ngaso naza na poste na moni ke na ko kate na yo sa premier ministre non na moni oyo ezabwe na ni ko bloquer politique note pour nanga il faut na démissionner tia moto a maele ko lekanga. C'est comme ça le monde. Gabriel, le monde tourne comme ça. Le monde tourne comme ça. Ce que le monde je reste nguza carbone. Bakena négociateur de palais de marbre. Bamba fingi Mobutu ba fingi bazaki na vie Tshisekedi nguza bemi na Mobutu Mobutu a nommé. Tshisekedi a dit mais vous n'allez pas venir à la je suis ici je reste. Puisque franga bazungu iko hapa wala sikuwa kama ubaka baki basa iko sora franga bazungu iko hapa je ne laisse pas ces postes de premier ministre devant l'ouragan akenda toujours atika jango les biens de ce monde il faut pas s'accrocher mais faites de bonnes choses où il y a bien oh que tika population na souvenir les autres de la liwana ah papa yo vraiment na somba galo kombo na tout lokola ngai nalelaka birindwa Faustin nazaki na nyongo na babanki nazo sala transit maritime na société na ngateme ba botola immeuble nango ba mindelo wana batuto zo sikomela mikana zongisa ba nyongo na tongo na lamuka birindo asali réforme monétaire nouveau Zaïre monnaie na nouveau Zaïre nga nazwinga na tongo na koma na banque non seulement nazwi na futi ba nyongo na banque nyonso na sombi 9 ndako le même jour mo pepelo boazali na sombi ba awa kana zo somba musuku tunoko ko uzwa moto ya face ya abenga ona clique ngalem donc na so réforme monétaire yango na tala birundo akufi papa birundo réforme monétaire na yo epesa bien que quoi si bato mususu bazaki na ba dollar rebelé mais bazaki na ba Zaïre monnaie ba somba biloko les plus grands bénéficiaires nga personnel sala biloko abwe ato zate biso tokokumisa yo Gabriel atangana zate bato bakumisanga mais soki mabe courir zate bola na moto bazo sala boye bazo lia te bato chinois bakomi ko sala bato bambwa bato bango kamundele ba pesa bango ma régime zo le basuka Gabriel Mokia émission comme na suka le babo kabana na ba téléspectateurs soko katanga te na banoke déjà le basuka le na 6 peuple ça Gabriel Mokia confiance bona ndabilo bela bato te bato wana bazolo balabilo basala na musala te men Mokia yebi qu'est-ce qu'est l'agriculture yebi qu'est-ce qu'est la gestion so inga nazali na kutika la jamais osala ma ba petit budget mais budget peut moninga na biso ti bala sali to kumisango ata ko sala ko exécuter ka une grande partie les sasa organiser l'élection to kende na yebo ti na suka na sengi bana nyonso tu ya limité bato tu to kisamite échec ya baninga na biso se monana to appuyer Chibana to appuyer bato nyonso tu moto tu to appuyer biso nyonso tu za l'union fait la force ezala côté ba Félix ezala côté ba Lenga ko ezala côté dynamique opposition tout ça moni ngala boya ki bango mais na moni des autres de côté il faut to se recoller comme un seul homme il faut to gagner to zongisa lotiriki to ba chinois to ko bengala bango bakende ba mibi to bengala bango bakende Tongeli biso meuble intelligent Gabriel Mokia babongi biso basungi biso pe quand même stade na nini loko musu palais du peuple mais ça na bongo na biso mama teka kwanga ngana yo na ngana leka kwanga mama teka linga kwanga na pesi 1000 francs ya pesi nga kwanga yo lingo ba yake mama wana asungi ngai asa ngape na sungi na bongo akabelinga ko kabela Gabriel Mokia et monsieur Sili Monsieur Sili, président de la République, na lingala nde na ebisio tala ko zo gérer ba nyamate. Yebisa ba ministre non ba considérer pe ba politicien ba considérer pe peuple. Ce que je dis là na englobe nyos. Merci beaucoup Gabriel Mokia Mandembo, Mokambia Mouvement de démocrates congolais MDCO. Yoko lingomba ya opposition na Congo démocratique mboka na biso totondi obotondi natondi ondeko bandeko balandi bandeko batali
masolo ya lelo ekomi na suka. Masolo ekomi na suka tuyambaki Gabriel Mokia. Tolobi Congo démocratique bandeko makambo manso mazali koleka kati na mboka. Eza lokola nyama ya nzoku ekufi lelo ekopola lelo te. Ata tolobi nyonso tokosilisa yango kaka na mokolo moko te. Kasi tokosenga kaka na bino bozali kokamba biso lelo. Bosalela rétroviseur. Bomeka kotala bambulu eleka bozalaka wapi. Lelo bokomi epai wapi. Awa bino bokomi awa. Bongo baninga bozalaki na bango. Botiki bango na situation nini. Yo kotangisa bana. Yo kolesa mwasi na bana. Me mozalani na yo akosala nini. Yo laye na ndako na yo kitoko. Policier libanda, soda libanda, afuta makata loboni. Soki tolingi mboka na biso Congo, pamba te zali mboka na biso banso, bolingo ya Congo démocratique, ezala kaka na bibebote, kasi ezala bolingo oyo, ezala ko wuta na kati ya motema. To pose ba acte, oyo kolakisa na bato ke ya solo, tolingaka mboka na biso Congo, to zala ko senjela ba Congolais na biloko na bango, po ete babika na kimia na mboka oyo ya bango. Liloba ya suka. Tango azalaka na bomoi, Mobutu CCC ukalobaki, tozala miso ga. Po soki tokozala miso ga te, za ekolanga langa sa yemba, bokozala bongo, pe bokotika la boye. Et monsieur Siri, botika na malamu kimia, boboto pe bondeko, o mabota mabino. Nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkola pambola bango.